Vous allez en rendre papa Tshisekedi azanaki samakasoka mutalongwe pana ya zindi na. C'est vrai. Yoka na ibisa ondeko papa Tshisekedi kisi na ye ezali nde intérêt ya peuple. Est-ce que ndenge élection balobi faut ça en 2017? Est-il vrai que élection eko salema? Ndeko nazali ko ibisa yo élection eko salema na 2017. Moi namboka Lambert Mende alobi que dialogue ou deuxième dialogue et salemi vraiment na inclusivité te basengi sikoyo peut-être troisième dialogue ekozala plus inclusif. Ya solo ndeko na ngai na koyebisa yo boye ye ndeko Lambert Mende soki alobi ndenge wana ezali kokamwa. Mwana mboka Vital Kamerhe na papa Etienne Tshisekedi est-ce que basola pena bien? Basolola bien te pona nini bazali bana mboka mais eloko ta mususu ezali kokabola ezali nde ba vie ezali partager. CongoDialogue.com CongoDialogue.com. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Merci de nous avoir toujours accordé votre fidélité, votre chance. Surtout que vous nous accueillez chez vous sans protocole. À chaque fois qu'il y a cette émission Dossier Grave, c'est une émission qui est au terrain avec son Gandhi Laka Grave. Donc je suis là pour nous faire la quel que soit moi, kobangi sa moi ni ma bisope. Tuzalika kaiza po nikolo, il faut tout le cas d'information à la source. Ndenge bozomo na biso awa, tuzali na ville province Kinshasa. Justement na commune alimité esika makambo banda esika makambo ezali pe esika makambo tozo penser que makambo ezala et pas ya le leader maximum papa Etienne Tshisekedi, le leader charismatique bato babengaki na bakombo ebele na ya wapamba te parce que toyebi na minute yo makambo ndenge ezali na mboka ndenge ezokende kende et nayaki juste ndé poto luka bandeko oyo ya biso batravaka na nzela wana communication c'est-à-dire bato makambo ko panza sango bato bapanzaka sango bato bayi makambo ndenge ekendaka awa na kati ya IDPS yango nde na ye naza na plaisir à trop ya kokutana na mokonga na mesana nga ko benga ye honorable qui je vais déjà faire appel. Bonsoir et meilleur vœu honorable. Bonsoir, merci. Honorable Monique Kitoko, ça va? Très bien, merci. Nazana plaisir à trop. Nazana plaisir à trop, surtout Yako Yambayo. C'est la première fois que tu Yambayo na émission na dossier grave. N'habite d'impression dans les abonnés. Ngape na sepeli mingi et surtout que na tango oyo tozali kotala ke peuple azali kozela ayeba nini mboka ezali kokamba mandenge nini yango wana ngape nazana esengo makasi po ete sengeli to transmettre quelque chose na peuple azali kozela ayeba ke banjin politique ya de l'air ezokamba mandenge nini. À ce net moment batu bazé beli bautala biso peut-être na koza na kosi batu ki tozali sika boye mais yo moko pena ko yebisa biso toza wapi na minute ya solo ndenge bozali komona biso tozali na kati ya ndako ya papa Son Excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde esika tozali bino moko bozali komona yali kokoma ezali te tozali nde bana ndako tozali wana pe tozali ko confirmer que tozali wana. D'accord. Awa naye kozwa yo nde poto solola. Est-ce que UDPS ça va? Tokolobaki na minute UDPS ça va? UDPS ça va. UDPS azaka toujours ça va, azaka toujours UDPS avivera toujours et à convaincre. Peut-être na bato batali mbala liboso en très peu de mots lecture nini bakoki ko sala à la personne de Monique Kitoko. Non, à la personne de Monique Kitoko nazali combattante na kati ya UDPS. En même temps nazali ko travailler na communication na UDPS. Tozali wana tozali déterminé et engagé pour na kobundela mboka ti na suka tango libération ekokota na kati ya mboka oyo. Nandenge olobi ozali combattante ba combattant pe bazé belé bazotala biso na minute baza sepela parce que toyambi moko na bango oskazo bunda elle Kinshasa bino elle na vite ce qu'elle Paris ce qu'elle elle Schengen. Donc madame vi ba engin politique ya mboka na biso lelo na makambo ya corps na makambo ya alternance tokoloba ki tokomi parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent tout autour. Il y a surtout makambo dialogue parce que dialogue à Liboso va 18 octobre tout le monde qui oyesaimaki accord ba signé tout le monde peut gouvernement bimi ote wana te bosenga inclusivité deuxième dialogue et autour pe ya bandeko na biso ya majorité balobi pe que inclusivité pe monanité pona kaka makambo ba dialogue wana lecture nini pe lisusu kosala ya solo ndeko na ngai ndenge ezali boye
toyebi ke makambo ezali kotambola malamu. Tozali bana kati ya ndako, bien que bandeko mosusu mwa refie ezomona na mesuka suka parce que soki totali na exemple ya MLC bandimaki na bango ke bakosigné. Tokoki koloba te na minito parce que tango bango bandimi ba évêque bakendeki kuna basoye na bango eyano na bango ezalaki keno tondimi tokosigné. Biso totikali kaka wana tozali kotalela bango parce que posa na biso ezali ete tosangisa makanisi elongo po ete tokende na maponomi. Nde eloko ya mutu ya oyo ezali kotema liboso na biso. Eloko nini peuple alingi pour le moment peuple alingi alternance mais alternance tokosala on a lolenge kani tango tokosangana biso nyonso elongo topesani maboko tosimbani elongo nde tokei na maponami oyo esengeli oyo kosunga biso ete lelo oyo alternance au pouvoir emonisama nde eloko peuple azali kozela. Eloko peuple azali kozela yangwana mais quelque part ozomona te ke bato bazo reprocher surtout mingi IDPS na bandeko oyo bazaki na IDPS bakeli banda. Là je vois na otanga makombo parce que ezali ba propos na ye moko atenaki kaka na micro oyo moko alobaki mwana mboka Bruno Mavungu alobi soka yebaka ke IDPS ezala nango bongo mbele kutu alingaki azala te ke IDPS ekoma nango ka parti politique ya famille papa mama na mwana na bandenge wana meyo za na kati ya parti yango makambo zo yebisa ngai ezolekela nga parce que bayebisi biso intérêt peuple ezate kuna ezali intérêt famille ezali malamu ndeko ezali lokola papa mama na mwana na kati ya libota ekelelo oyo bazwi ndingisa wana ya kosala politique mabe ezali te parce que mutu na mutu aza na ba ambition na ye tokoki kozala toza na kati ya ndako moko tozo partager ba vie différent tout comme tokoki kozala na kati ya ndako moko tozo partager même ma vie et cela rien n'empêche pour que lelo ou bien lobby soki qui limakanisi ezali ya bosangisi ete pona litomba ya likambo songolo ezala tata ezala mama ezala mwana toki kozala esika moko te soki ndeko Bruno Mavungu alobi ndenge wana ezali pona wana nakoki kolobaki ezali bozangi boyebi parce que lelo politique balobi même adage moko ezali kolobaki sur la politique si tu ne t'occupes pas de la politique va t'occuper de toi et yango wana tina wana soki nga nazwi ndingisa ya kobundela mboka ezala ngai ezala mobali na ngai ezala bana na ngai nakoki koempêcher bango te parce que mutu na mutu aza na ambition na ye nyonso wana ezali yo na IDPS mobali wa bali yo azala na pe perde mwana pe bali mwana na yo bino bobuti akota na MLC. Oui, na moment oyo tozali na nini toza na pays démocratique démocratie ezali liberté d'expression ya mutu nyonso faut kotika ye asala eloko oyo ya monique esengeli asala. Non, je demande seulement votre avis. Non. Madame Kitoko okondima ke mobali na yo aza na PPRD yo za na IDPS or bozo partager même avis te. Est-ce que même na ndinga li solo pena est-ce que osimba on dirait bobanda bebana chaque jour tokobanda kobebana pona nini parce que tokobanda kobebana po ta mususu ngai nazali na posa keno na intérêt ya mboka mais yo ozali na posa ya intérêt ya mboka te esika wana mwa kobeba na ekozala mais na kosala ndenge nini na kosunga ye na kofinga ete na kochola ete ou bien na kolinga te ke akoya na libulu po ngana beta maboko to na seka ye lokola azali mwana mboka na kosunga ye tala esika yo ozali kokende tala oyo peuple azali koloba yo ozali kosala politique nga nazosala sala politique litomba na biso ezali nini ezali po mboka etambola malamu est-ce que esika yo ozali komona ke mboka ezali kotambola malamu to ezali kokende na kokufa tala esika yo ozali kokende kozinda na libulu lelo bien lobi bachola mboka na biso tosangisa makanisi elongo toluka intérêt ya peuple na oyo na intérêt ya mboka na biso po ete ekende liboso. Voilà, oyebi nga na sala constat belé parce que na émission ezoleka bato bazebele baotala biso partout dans le monde entier vraiment bandeko bana mboka ya solo na bike ba se manifestaka parce que site na biso www.congodialogue.com soko zali abonné vous a jamais déçu belé lelo parce que nazoki ba message belé tant na lobaki non il faut na ko visiter bato batuninga lobi est-ce que oyebi ke ezana bato belé lelo ba mona komba papa Tshisekedi kaka lokola escalier na bango parce que ceux tozongi pe moi mukeza il y a 2 gens qui ont bâti campagne pour na combat papa Etienne Tshisekedi et peuple ça qui bango pe confiance ba voter bango arriver au parlement ba changer ba discours na bango et kozala pe le cas
Pona Madame Monique Kitoko. Papa, nga na banda politique de mon jeune âge. Pona nini na kangami lelo oyo. Ce qui na sadaira ki na parti oyo, ezali par rapport ya kotala leader o azali kokamba UDPS. Ngai na koti UDPS pona sentiment te, mais c'est par rapport ya constance, détermination. Ya leader wazali kokambango parce que azaki pe moko te azaki na baninga na ye misusu babimaka pe batika ye mais lelo bazali wapi tozali komona mingi pe bazali kobima na kati ya UDPS soki lelo abimi na kati ya UDPS akoki kotambola malamu te pona nini lelo oyo soki bazali kotala atako ndeko nazali koyebisa yo wana ezali mwa mungu nazali kotia na monoko soki lelo bazali kolobela likambo parti politique premièrement na kati ya Congo bazali komona nde UDPS parce que UDPS nde eloko nde parti oyo ezali constant eninganaka te etambolaka te lobaki yo soki ozali na kati ya mabe nde okobima kotika yango mais tango yo ozali kobima kotika yango yebaki biso tozali bozali yango nde papa Tshisekedi azanakisa makasi soki moto alongwe pa na ye azindi na ye c'est vrai yoka na yebisa o ndeko papa Tshisekedi kisi na ye ezali nde intérêt ya peuple parce que peuple nde azali kosala force na ye peuple nde azali kisi na ye tango yo oyaki pona intérêt ya peuple te yo moko kobima okokende mais soki oyaki na makanisi pona tina na litomba ya peuple oyo ye azali nango pe kati na ye wana okozala lokola biso tozali pe lelo tozali kokobaka na kati ya mosala oyo pona kobikisa mboka na biso. C'est un plaisir, elle est avec nous donc ndenge nabaki na linga kobenga ye mingi honorable parce que ba réflexion na esalaka pena mwa bien sikoyo to kota siko na makambo ngo pena na katikati ya makambo ndenge tozokende madame siko neti ndenge zawa poto yoki déjà il faut pena makambo ezokende mais on dirait désordre on dirait bitumba on dirait koswana ekoti na kati ya opposition bato opposition bao bazo mbengaka opposition tout court balobi rassemblement ezanine na bato oto yebike bazala ba mbenga ba opposant mais du fait que balobi rassemblement boyo te IDPS na combien de députés na parlement IDPS na boyo so yebisa na biso na yo mutuza na kati ya makambo oyo ezanine au juste depuis que balobi primature ezongi libino koto na balie na bino qu'est-ce qui ne va pas et puis opesa biso une explication sur rassemblement na opposition. Merci mingi ndeko na koki koloba boye eloko ba OK na koki koloba boye na bokuse rassemblement ezali bosangani ya bandeko oyo babengami ba opposant oyo ba non signateur ya cité aoya c'est-à-dire tant que ba convokaki premier dialogue ba convokaki dialogue oyo samaki kolandisa makanisi ya ndeko na biso mokomo kambi kabi mokonzi Kabila na Joseph Kabange na kanisi ke bandeko oyo bamonaki ke no bango bazali ba opposant ya solo te bakendeki kuna parce que bazaki na litomba moko boye bazaki ko viser tandis que ba yebatikala ki na sima nde bamonaki kete biso nde tozali ba vrai opposant esengeli tosangana elongo parce que biso tozali na intérêt ya kokende koluka mbongo te tozali na intérêt ya kokende koluka ba poste te tozali na intérêt ya ko enrichir ba famille na biso te mais litomba na biso ezali nde pona peuple souverain na kotalaka likanisi ezali na kati ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde yango wana balobaki kete esengani tosangana elongo nde yango wana omoni son excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba alansaki appel pona tina na Genval oyo nyonso amimonaki ke azali opposant o azali na posa te ya intérêt na eto ya libota na ye mais pona tina na kobikisa mboka andimaki invitation na akendeki mais tomonaki ke ezali na bandeko mosusu oyo bango batikalaki libanda na koki kopesa exemple mais kotanga pe bakombo ekozala penza malamu te mais eza na bandeko mosusu oyo bango batikalaki na nzela bango balobaki no biso tokende na Genval te batikalaki libanda mais bandeko oyo bandimaki tozali na bandeko ya G7 bazali wana tozali na dynamique de l'opposition tozali pe bandeko ya UDPS mais nyonso wana ezalaki na bokambami ya mwana mboka excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que nde mutu oyo bamonaki no azali sage o bakoki ko confier eloko wana bapesi confiance nyonso poto yebike lobi kuna peuple akosepela na oyo biso tobundi akozala na esengo. Madame Monique tango zoloba question moko yelinga est-ce que ndenge élection balobi faut ça en 2017 est-il vrai que
élection ekosalema. Ndeko nazali koyebisa yo élection ekosalema na 2017 parce que ndenge ezali wana soki lelo oyo tolingaki ke tokota soki tolingaki ke lelo oyo rassemblement akota pe place wana soki tondimi yango parce que tozali tokoki koloba te ke tozali tosepeli non tozali na mwa esengo parce que oyo biso tozali ko viser oyo rassemblement azaki ko viser ezaki te ke moitié azaki ko viser ke no a récupérer eloko nyonso ndi pe bino balobi ke bino bosekaki bato ke bakenda osenga ba poste te na minito bakomo benga bino ke opposition IDPS azaki na opposition te balobi IDPS akomi na majorité po akekuna po bakabola ba poste ministériel asenga primature tout ça. Ya solo ndeko na koki koyebisa na bandeko ezali boye dialogue oyo UDPS asengaki ezalaki dialogue inclusif kolandisa Conseil ya Nations Unies nani résolution 2227 yango tosengaka mais lokola ezaka koya te bapesi biso ndingisake ete tosala yango omoni te ke soki toboyaki pe kosala yango lelo ou bien lobi toinga tokoya na mutambo ya kotala ete kasi bino bosengaki ke bapesa bino dialogue inclusif mais lelo oyo bandimeli bino me pona ni bokomi kozonga lisusu sima inclusivité yango pe tomoni yango te parce que tomoni mwana mboka Lambert mais ngana otanga na bakombo par rapport à ba propos na bino mututu obtenir ba propos tango zoro balikambo yebaka ke likambo wane koyeba na biso pe tokoyeba na kombo no po toyebi kombo na yo mwana mboka Lambert menda lobi ke dialogue au deuxième dialogue et ça l'est mis vraiment na inclusivité te basengi sikoyo peut-être troisième dialogue et cause la plus inclusif ya solo ndeko na ngai na koyebisa yo boye ye ndeko Lambert Mende soki alobi ndenge wana ezali kokamwa ezali kotalisani c'est-à-dire ezali incompétence ya bakambi bazali kokamba mboka mais comment se fait-il que yo zali autorité okende ko signer eloko sous réserve bien sûr na koki koloba yango ke beaucoup ça peut pour travailler ba on a bakisi na koki koloba boy na koki kopesa non biso après avoir co-signé nde ba se rendre compte que non ba ça qui erreur. Ok, bango bazali na kati ya erreur et bazali kokoba na kati ya erreur yango na tozali kosenga na bango ete tango bango bandimaki tozali komona ke mwana mboka ndeko Joseph Kabila Kabange ye andimaki maenyoso oyo rassemblement a proposé qui mais le bandeko bazali simanae nde bazali komona ta mosusu ke lelo bien lobi bakoki kokoya na libulu bakoki kokoya na mbeba et surtout ke bazali na singa mulai na lolenge bakambaki mboka wana etali biso te mais tosengaki na bango ete tosangana elongo parce que dialogue ezali kotala ke ezali inclusif ezali kosangisa bato nyonso ezali te kokabola bandeko mais tina nini bango bakoki koloba lelo parce que nayoki kero bato signaki sous réserve ngai na koki komona yango mabete soki bosignaki sous réserve c'est normal parce que ndenge ezali wana bino nyonso bozali ko dépendre na leader na bino moko Joseph Kabila Kabange yango wana bosignaki sous réserve me boyebi ke ndenge ezali wana ye asa signé na ye sikoyo basigné tomoni gouvernement ifo ebima kombo déjà bando tambola o muto akokamba primature Félix Tshilombo o azali fils biologique ya papa Etienne Tshisekedi le leader charismatique moni kitoko atayo moko na lobate ke injustice ezali to tribalisme ezali na makambo ya solo ndeko na ngai yango nazali koloba politique ezali monde à part lelo oyo soinga nazali kosala politique mobile nanga azali kosala politique mais tina nini bobo yake lelo mobile nanga soki azali président nga nazala bobo ya pe mama Olivier Mbatika akamba pe mboka depend soki bakambaki soki akambaki mboka malamu parce que tango bamoni papa bamoni mwana c'est-à-dire mboka ezali kokamba malamu mais tango batali papa mais batali bazali tango bazali kotala papa bazali komona mama mais tango bazali kotala papa bamoni ke papa akambi mboka malamu te nani akoki kopesa mama confiance pour lelo oyo parce que mama azaki wana en tant que conseillère asungaki papa te c'est-à-dire bango balingaki keno litombe kota na kati na mboka te yango wana na minute oyo nakoki koloba ke soki ya postuler na ndimite ke peuple akozala sima na ye parce que ye azalaki wana mieux placé po ete asunga papa parce que oyo azali kosala na pe ezalaki politique kozala pembeni ya papa ezali pe kosunga ye mais soki lelo mwana mboka Félix Tshisekedi abima ata azwi primature mabe ezali te papa azali kosala politique mwana pe azali kosala politique mutu na mutu aza na ba ambition na ye et pona nini te mutu atelema po a servir mboka na ye
makambo ya politique etalité tribité parce que nazoka makambo ebele bato bazali koloba ote komi likambo ya famille komi likambo ya tribu non likambo ya politique ezali kota ezali sentiment te mais ezali kotala ba ambition moto azali nango pona tina na kobikisa mboka. Plaisir ezali vraiment ya biso parce que toya wana kati ya résidence et pas son excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le leader charismatique toyende koluka ba information yango tokutana na madame Kitoko oyo toswana pena makambo toswana bi ke donc ezokomela pena bino bien madame tokomi déjà kotendre vers la fin et entretien na biso oyo ezali premier numéro je crois que tobongisa deuxième numéro tango makambo supe ko salema oyo esala pena biso plaisir à trop siko awa bozana makambo na maboko makambo bino boluka ki obapesa bino bopesa bino bopesa bino lelo bozui yango si peut-être que vous avez l'idée. Parce que tout le gouvernement est banda. Bon, depuis que l'élection est bandit, depuis 2006, tokomi 2011, ndengeti toké 2016, lelo 2017, tout combien de premiers ministres baleki ndengeni ba diriger mboka ngo ndengeni ba kena ba gouvernement na bango combien de personnes tout lelo. Tokolobaki na compte à rassemblement du fait que les alliés gouvernement moko isola d'une manière transitoire pour na to kende na ba élection lelo boza na makambo na maboko bokolimisa biso vraiment so mona boto se déplacer eza pona kolakisa bino ki donc toyawa toza place moko boete tozala na résidence ya son excellence Etienne Tshisekedi de Mulumba toyende tosoa na madame Monique Kitoko oyo pe azali moko parmi ba communicateur ya parti wana to na obenga communicatrice ya parti wana donc ça va nous faire du bien elle est avec nous lelo ce qui basengi proposition na yo par rapport ya composition du gouvernement et cause a combien de personnes parce que tout le monde gouvernement est mon mboka sami badi banga au bezaka mutu na bina otaki koto et papa 67 personnes il y a rassemblement aux en combien na kanisi ke ndenge ezali wana soki lelo oyo tozui makambo na maboko ezali partage de gâteau te ndenge balobaka yango ezali posa na biso ezali keno bato ba équipe ezala muke ezala muke pona nini pona réflexion ekende musika peto madame le beza partage de gâteau te oui bongo ba effort tout bato basala eza pamba non pour mutu quand même azoma poste ministériel eza mabia eza yango wana ndeko na koyi koyebisa yo ke soki tobundelaka mboka pona partage de gâteau mbelelelo mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba azali oyo azali lelo te parce que ndenge ezali wana litu na biso tosalaka ezali pona partage de gâteau te mais ezali pona intérêt ya peuple biso gouvernement oyo je pense que ekozala na soki plus ekozala à peu près au moins 30 ou 35 à 40 personnes c'est tout ekoleka au-delà te beaucoup casser bato ebele siko bato nyonso baolite eza pona ezali qualité pour rien azota poste moko te ezali boye bato esengeli bayebaki ntango tozali kolite parce que omoni même na église nakoki kopesa exemple limbisanga ndeko balobaka ke soki batei mpe bakomi ebele okomona bamatei kokoma ya ndenge na ndenge mpe liloba nzambe ekotambola malamu te esengeli bato bazala moke mpona kosangisa makanisi elongo pona koyeba ndenge nini bokambami parce que transition o ezali ne fils que pona une année seulement wana esengeli eza na moi gérance moko ya malamu ya bato équipe ezali moke po esunga ete makambo wana etambola malamu. Voilà, merci toyoki kaka ndenge matozoloba awa et lelo ba makambo ezaki mwa ba ndenge mwana mboka Eva boyaki kosigner te ndenge alobaki epona ya kosigner te bino pe bogera ki yango ndenge ndeko nakanisi ke nani mama Eve Bazaiba azali mwana mboka nayebi ke mwa bakaprice ezalaka nautaki koloba awa mwa bakaprice ezangaka te kasi lokola ba évêque oyo bazwaki makambo na maboko bazwaki nani musala nani bokutani wana ete basangajaki na kati ya likambo wana ete bakendeki kokutana naye eye andimaki ke ya solo bakoyeba na kosinye biso tozali kotalela bango toyebi ke bazali bana mboka bakondima lokola bandimaki bakosinye na bango soki mwa makambo mosusu ezali kolobama parci par là biso tozali kotala yango te parce que soki tozali kokamba mboka na bilobaloba ya bato na matongi ya bato na biyokayoka ya bato mosala ekokende liboso te nayebi koza molangi ya pembe lelo tokolobaki barelation oyo pene ezaka entre baparti politique ndenge tokoloba mwana mboka Vital Kamerhe na papa Etienne Tshisekedi est-ce que basolaka pena bien basolola bien te pona nini bazali bana mboka mais eloko ta mosusu ezali kokabola ezali nde ba vie ezali partager parce que mais yaza na opposition
Non, non. Mwana mboka Martin Fayulu pembe na papa Etienne Tshisekedi mwana mboka Frank Diongo lokwa bango tu wana batutu ndenge nizala ya mwana mboka Vital Kamerhe za pembe nte. Non, Vital Kamerhe ndeko Vital Kamerhe azali allié ya majorité présidentielle. Aza opposant ou? Oui, azali opposant mais allié à majorité présidentielle. Opposition musu pas allié à majorité. Mais oui, parce que vraie opposition bango bakende ki na kantia chite omona ki yango ndeko parce que basenga ki ke ba opposant ba opposant nyoso bakende na kantia chi mais bazaki ba vrai opposant nde ozomona bazo constituer rassemblement awa et pas son excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Atozali ko bango na bazali na kati ya réunion pona tina na koluka kimia ndenge nini kosangisa makanisi po ete lobi kuna toyeba ndenge nini eloko oyo mikolo ezali kopusana lolenge kane toyi kotambwisa mboka po ete tobimisa premier ministre wa kokama mboka. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre entretien, surtout pour ce soir, c'est pas fini. Je le promets encore qu'il y aura une deuxième numéro, surtout que Tokomeka Kosolo Susu na Madame Monique Kitoko parce que Makamba Koloba Ezali et Belé, il fallait tout aborder. Kakapo Namboka Nabiso. Maintenant, un tout dernier message peut-être au lancer na bandeko Yobakota Labiso à travers le monde entier parce que site Nabiso www.congodialogue.com, ils ont tellement partout. Message nini au lancer na ba Congolais tout bazali répartis à travers le monde entier. Ya solo bandeko na pesi bino merci mingi. Soki tozali awa topesi na minito topesi confiance et pas son excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezali bisote ezali monkili mobimba esengaki kesengeli son excellence Etienne Tshisekedi azala esika wana pona bokambi transition. Yango wana totia ye maboko yo na ngai bokasi na biso tango tokotia ye maboko nde tokomona litomba ya oyo biso tozali koluka na kanisi ke ndenge ezali wana elongo na nzambe na biso oyo tozali koluka yango na ekokisami na yebi ete makambo ya malamu ekozala espérons toujours il y aura toujours des bonnes choses botika ko biyoka yoka biloba loba ya batu me totala oyo biso tozali koluka pona tina na intérêt ya mboka na biso kolandisa ye moko epe ndenge alingaka posa peuple na ye parce que ye alobaki le peuple d'abord yango wana biso tozali wana tosangisa makanisi biso nyonso pembeni na ye po ete tosimba ye musala oyo pendant période ya transition musala oyo esalema malamu po ete toleka na maponami oyo kosenga na ndenge ya kimia pe na esengo oyo peuple akoyeba na ko se retrouver et surtout que posa ya peuple ezali pona alternance na pouvoir. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Peut-être même pas un numéro de téléphone, mais je crois même comment vous écrire. Nakanisi nazali wana soki ok soki olingi komona ngai donc ça dit vous anaposa honorable ok boye na UDPS boye ata baye na UDPS bakomona nga soki baye na permanence na biso batuninga nazali wana bakoyeba nga soki batuni bandeko nazali combattant to nazali reconnu na kati ya UDPS nazali pe soki batuni même na communication bakotalisa bango ete nazali wana. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir surtout ce soir. Tous eux, Tampena Mengi. Ndenge na obaki awa réunion izo salema. C'est-à-dire président Etienne Tshisekedi wa Mulumba zali avant li, c'est-à-dire na ba pire petit na ya idéologie pour na mboka etumbama. Donc biso tu na mboka oyo personne n'est contre l'alternance. Tolingi alternance et salema. Ezate ke toyini batumsute parce que les lobbies so na média to komi poursuivre ce que lobby boye balatisi kazaka. Na kosenga suna bandeko na biso renseignement pour comprendre biso on ne fait que notre travail. Ndenge monsieur Zolega boye na habite nani mutawe psanga na fingi. Hein papa, les lobbies no bat bokamba, mais tam so pe lobby batumsu ba okamba. Donc boye ba pe kesika liberté na bino suki batumsu ba message autant na lansango parce que ba menace Zoleka. Donc tous contre Moutouté, mais quand il faut dire la vérité, on est là pour dire la vérité. Moi je vous dis merci et restez toujours fidèles au programme des www.congodialogue.com. Merci à Raïs Moussa pour le travail et aussi un grand merci à notre patronne, elle c'est Francine Gembe depuis Belgique. Nabatu tout va soutenir Bissou de près ou de loin. Moi je vous dis au revoir, je vous retrouve à très bientôt. congodialogue.com congodialogue.com